Selon porte-parole, il y a gouvernement militaire, il y a Nord Kivu, a attribué ba attaque oyo pa ba rebelle ADF pe atalisi que ezalaki nde kamikaze moko alingaki akota na bara oyo ezalaki na bato ebele na kati tangu ba empêcher ye akota te nde ayaki ko activer bombe liboso ya port yango esali explosion oyo esali pasi pendant que côté mususu bato bazali ko fêter kolia komela kasi na est ya République démocratique du Congo batu bazali kokufa na place ya basepela matanga ezali kaka ko continuer kasi soso cher ya kosakana te imaginer soso moko bazotekela bango na 7000 francs congolais epesaki pasi pe mawa kasi makambo ya boye eza normal te bakonzi ya mboka botala deja ba jeune garçon babandi deja kolia banyau ebongo le 1er janvier ekozala ndenge nini wana nde tokomona bambwe ekolesa mape ekoteka na marché nyonso awa na ville province de Kinshasa. Ndenge bozali komona batu batondi meke boye ko yango pe abimaki tango akomi na nzela pona kosomba eloko ba policier bakangi mbala moko kote oyo pe na sima soki pe ku circuit e bandi ko pelisa moto mama oyo na mwana na ye bazalaki deja ya kolala directement bazalaki calciné na ninga kosakana te bakufi sur place usala ebandi babandi kobuka yango ndenge kaka bozali komona mwana muninga mawate almet ebimi batie yango moto ordre ekoti mamoko na nzela ekomi kitoko yoka communication papa biso na koloba nanga pe toyokaka te ata balakisi biso bisika kotekela toyoka te totekela nzela kosombele bakisi Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bon début ya semaine, pe merveilleux na mabota na Kinshasa, Brazzaville, pe partout na monde, surtout na diaspora bipai oyo. Bozui opportunité ya kolanda magazine Kin Lartus présenté par Baitol ya communication Kimia et Umela Mingi. Nakati ya mabota mabino plaisir ezali ya makasi nanga mona biso ya koyeba que bozali scotché cimenté po na kolanda biso. Basango lelo to fongola yango po na koyebisa bino que pendant population Yaba coin ebele na République démocratique du Congo bazalaki ko fêter Noël na bango kitoko kasi na ville ya Beni mokolo le 25 décembre oyo attentat moko eselemaki bipai wapi bato ebele bakufaki ba blessé pe ba choc ezalaki na ndenge ko sakana te Joël Kelu apesi biso ba détails na commentaire Boulanda. Au moins 8 personnes peuvent blessées. Wana ezali bila ya attentat na bombe oyo salemaki le 25 décembre 2021 na province ya Nord Kivu na ville ya Beni. Selon porte-parole ya gouvernement militaire ya Nord Kivu a attribué ba attaque oyo pa ba rebelle ADF pe atalisi que ezalaki nde kamikaze moko alingaki akota na bara oyo ezalaki na bato ebele na kati tangu ba empêcher ye akota te nde ayaki ko activer bombe liboso ya port yango esali explosion oyo esali pasi pendant que côté mususu bato bazali ko fêter kolia komela kasi na est ya République démocratique du Congo batu bazali kokufa na place ya basepela matanga ezali kaka ko continuer malgré renfort ya armée ougandaise tope MONUSCO kasi ba attaque ezali kaka ko continuer toko senga kaka na bakondi précisément na gouverneur militaire na ba chef ya ba opération soki ba système ya liboso oyo bande ko sala ezo simba te tour oyo bo changer na stratégie oyo ko sala que
bo éradiquer ba rebelle wana nyonso na partie est pour population ba vivre na kimia. Talati le 25 décembre jour ya esengo kasi awa milelo na milelo boye ezali kitoko ata mukete. Totikali toujours na dossier attentat oyo esalemaki mokolo ya Noël na ville ya Beni bipai wapi dimanche. Ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya asalaki briefing pour na éclaircir ba zone d'ombre. Elisabeth Kumbi a pesi ba détail na reportage pe commentaire oyo bolanda. Après attentat au esalemaki week-end au euti koleka na Beni na province à Nord Kivu, des porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a affirmé qu'il lobby dimanche 26 décembre 2021 que attaque au ezali attaque terroriste islamique. Nayango a déclaré que attaque au ezalaki organisé jour ya Noël pe ezali menace au tozali ko faire face. A rassuré que ba force ya sécurité bazali kaka déterminé ya kozongisa kimia na partie est ya RDC oyo umeli tangu mulai na kati ya insécurité. Kasi ayaki lisusu ko rappeler que ba acte oyo ya lâcheté na brutalité et ko empêcher te engagement ya président de la République, gouvernement pe détermination ya ba force armée na service ya sécurité pona ko combattre tina énergie ya suka batu oyo bazo troubler kimia na étendu mobimba ya RDC. Boyeba que a annoncé ki série moko ya ba mesures sécuritaires lokola couvre-feu oyo ko banda na 19h, ba checkpoint oyo ko zala renforcer na kati ya ville ya Beni pe abengaki population ya ko céder te na panique pe manipulation kasi ba vaquer librement na ba occupation na bango. Pour rappel, attentat au esalemaki le 25 décembre 2021, pe bilan ezali à 8 morts pe 20 blessés. Ba projet ebele oyo ezalaka instauré epai ya bakonzi ya mboka ekomaka na suka te mpona nini. Chilengelu Kinshasa 0 trou. Finalité na yango ezali nini. Rédaction ya magazine Kin Lartus et s'intéresser mpona yango pour population bazali ko comprendre te. Joël Kelou pesa ba détail. Toyebite tobenga yango nini système tope phénomène moko ya sika oyo botama awa na République démocratique du Congo lokola ba projet ebele oyo bakonzi ya gouvernement bazwaka esukaka na yango kaka na nzela donc suite moko favorable ezalaka te. Récemment awa des projets ezalaki lancé ya liboso Chilengelu lancé le 17 mars et puis le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réhabilitation ya baroute pe kotonga baroute secondaire vu ba embouteillage oyo esalemaka awa na ville province ya Kinshasa. Projet ya kitoko lancé kasi réalisation na yango na terrain fofo résultat malonga ezate ba place mususu kutu oyo misala esi banda kosalema soko ke kotala okomona ezali yango kaka bongo côté mususu kutu misala ekatana raison ezali koyebana te. Pe deuxième projet ezali opération 0 trou oyo ezalaki lancé le 14 octobre 2021 et pa ya premier ministre Sama Lukonde pona kobongisa bisika nyonso oyo ebukana na bamakadam. Kasi soki otamboli na bakwa ebele ya ville province ya Kinshasa oko remarque que banzela presque tout ezali nango kaka ya bukana misala na terrain en tout cas 0. Toyebite soki nyonso oyo topesa faute epai ya bakonzi ya mboka po suivi ezalaka te na part na bango to pe na ba entreprise oyo ba exécutaka ba travaux yango. Po mbongo ebimaka kasi misala ezali kosalema te alors que ba projet oyo ezali kitoko. Weekend oyo eleki ezalaki bongo fête ya nativité c'est-à-dire Noël. Pona yango magazine Kin Lartus est déployé qui ba reporter na ye sur terrain pour na ko constater ndenge nini fête yango elekanaki awa na ville province ya Kinshasa. Ba détail bolanda na reportage pe commentaire oyo. Journée ya Noël célébrée le 25 décembre ya mvula nyonso nativité ya mwana ya Nzambe oyo mingi ezalaka fête ya bana ya mike. Bondi melangai ke contrairement na bane antérieure kasi année oyo 2021 surtout awa na Kinshasa na République démocratique du Congo ezalaki ndependa bika pasi pe mawa. Déjà na tongo ba reporter na biso bazalaki déployé na ba coin ebele ya ville province ya Kinshasa pona ko constater ndenge ni journée yango elekanaki. Ndenge bozali komona awa na commune ya Masina na marché de la Liberté ba salon de coiffure
bana bazali kokata na mikolo pona kobongisa soirée pe journée na bango na ba quartier pe ba salon de coiffure ezalaki idéologie kaka ya luka muke ba décorer yo ba bongisa yo poza la kitoko nangambo kuna vente ya ba décoration oyo basalaka na ba avenue na kati ya bandaku ezalaki pe kosalema avec impact na idéologie. Malheureusement vente yango ezalaki nde kilo ya kosakana te ndenge bozali komona na bamvula misusu ezalaka engulupa ya batu kasi mvula oyo mutu kaka moko omoni pa ya tuni asombi te aleki pasi pe mawa baphotographe na ngambo na bango bazalaki deja la journée kobongisa neti oyo azali kobeta barido na ye azali kobongisa yango kitoko pona kozela bana na idéologie kaka ya kozwa mwa mukie kasi soki otali na babalabala deja na journée vide ya kosakana te bana bazalaki toujours na bandaku na bango po pasi pe tangu tokotaki na bandaku lokola na commune ya Masina ya Njili ya Kimbantseke na ya Selembao na Matonge constat ezalaki kaka moko pondu ezalaki kolamba mapo soso oyo bakonzi balakaki na mpiodi totikalaki komona yango te Noël ya Kinshasa ane oyo foin poète Totikali toujours na dossier ya fête ya Noël bipai wapi et tosalaki constat sur engouement ya journée yango na kati ya bawenze kosomba pe koteka ezalaki ndenge nini espoir 4K azalaki wana po na ko constater. Na ville province de Kinshasa ata population bazali koloba ke mbongo ezate kasi boyeba ke na ba feti na ba marché belé awa na ville province de Kinshasa mukolo le 25 décembre boyeba ke population ezalaki belé na ba marché kaka na système nyatanga senga pardon po batu ndenge babanayi kosombela biloko en tout cas bino moko bolukela ngo kombo lokola awa na Pascal botala bino moko ndenge batu bakufa basekwi lisusu population ezalaki na ndenge nyama oyo batu babanayi kokota koya kosomba biloko bilamba ya bana ne kolia ebongo kolongwa na biso poto koma na marché de la liberté bipai wapi toyaki kokuta na bamama ya mbinzo oyo bazalaki na esengo ya makasi bango balobaki ke awa bango sai na sai koteka ya malonga ezalaki pe esalemaki kutu mpola bango balobaki bakonzi ya marché de la liberté bahumela na bango apa liberté nazala na ozo mosusu nakokende te awa biso ya liberté kutafa fe tozoteka kaka koteka na koteka liberté ku liberté kitoko liberté elengi naoke zandu te naoke matete te nera liberté gambela te sigine te liberté kaka ambiance esali vraiment mama neloko te ezali potopoto kaka moko oyo ekanga Kinshasa Protivap Melissa Libota ekozala toujours en bonne santé. Ah merci Yabouine bana nyoso baza kuringa à la prochaine. Eza popopoto tate kasi ezali de véritable Protivap potopoto ya bana mboka ndeko soki olingi mona na yo akoma na sante kitaka ata na kinchwekina lesa ye Protivap akozala lokola baoyo tala tika koluka batata mwasi bandoki lesaka mwana na yo Protivap ezali kotekama partout na bawenze baboutique baalimentation Kinshasa mpe Congo mobimba bayebi deja Protivap luka ozwa yango na moins cher ya kosakana te mpo na bolamu ya bana. Buzala kwerme Protivap etona na protéine et énergie ata na kinchwekina meka makusa Protivap potopoto kitoko pona babebe pro ba jeune balobi lokola bakonzi balakaki bango soso to pempiodi kasi bamoni yango te bakangi nyao babomie balambi pona kolia ye na Noël kukamwa
Eutaki kozala annoncé epai ya bakonzi ya mboka ke population congolaise bakofete na kimia po bakontener ya basoso deja elingi ekota awa na ville province de Kinshasa kasi kino lele oyo nkia ya oyo wapi na ngambu pe ya bajeune bake musika te boye bakya mokolo le 25 décembre bango tellement bazalaki na mbongo ya malonga te babendaki kaka kondoko na bango oyo azalaka na nsima ya ndaku batiaki ye na nzungu bakati ye biteni ndenge bino mo bozali komona mbala moko badambuli ye nyonso wana po bazalaki na mbongo na bango bake na marché kasi soso cher ya kosakana te. Imagine soso moko bazotekela bango na 7000 francs congolais epesaki pasi pe mawa kasi makambo ya boye eza normal te. Bakonzi ya mboka botala deja ba jeune garçon babandi deja kolia banyau ebongo le 1er janvier ekozala ndenge nini wana nde tokomona bambwe kolesa mape kotekana na marché nyonso awa na ville province de Kinshasa. Soki pe bolobi likambu bo réaliser kango. To continuer magazine na communiqué nécrologique. Ba famille Lwemba na lasu bazali na pasi pe makoyebisa baninga pe bayebani na bango liwa ya mama Koko tonti yaya na kombo ya Ani Lwemba lasu oyo akufaki mokolo ya le 22 décembre 2021 suite ya maladi moko ya tango mokuse. Levé du corps et kosalema mokolo ya lundi 27 décembre 2021 oyo kasi programme ya bobsek ezali boye. Lundi 27 décembre cultivation de grâce et kosalema na église Sim Sebeko ya magasin Kintambo de 20h alors pe mokolo ya mardi na 7h levé du corps et kosalema mokolo ya mardi 28 na ngonga ya 7h na hôpital ya Saint-Joseph ya Limete. Pe kozala dirigé na nécropole entre terre et ciel. Ben de consolation et kosalema na sali polyvalente ya église Sim Sebeko oyo ezwami bongo na commune ya Kintambo. Communiqué oyo e komela mutu nyonso ayebaki maman Ani Lwemba lasu tika ete molimo na ye epema na kimia. Na soirée ya lobby na quartier 3 Masina sur avenue Kimbela incendie et Selemaki Pasipe Mawa maman na mwana bakufi sur place calciné Libota et Leli. Ndenge bozali komona batu batondi meke boye mabota esangani bazali kolela Pasipe Mawa na mitema ezali nde incendie ya munene oyo esalemaki na soirée ya mokolo ya lobi tozali awa sur avenue Kimbela na quartier 3 na commune ya Masina na district ya Tchango. Selon information oyo tozoki sur place ezalaki na ngonga ya butu bipai wapi batima oyo bozali komona yango nde ezikaki kasi moto ebandaki na ndaku moko ndeko yango pe abimaki tango akomi na nzela pona kosomba eloko ba policier bakangi mbala moko kote oyo pe na sima soki pe ku circuit e bandiko pelisa moto leta babuka baluka balandela boye waya moto ekomi kozona bandaku mususu lokola pe mama oyo na mwana na ye bazalaki deja ya kolala directement bazalaki calciné na ninga kosakana te bakufi sur place pe na bandaku misusu ba dégâts importants biloko eziki epesi pasi pe mawa nde bazali kolela boye tozali kaka boye bato ya balalaki eza na mutatikaki buji mama azalaki na bana kuna balali bato mpe bazalaki ndako ya 4 porte mais comme ye deja akangelaka ndako nde na kadena na kati ntango moto ebandi na porte ya bavoisin aluka fongosa abima ta eza takwesi fongola tia koluka fongola moto oye kokute na bana donc baziki ndo moyebwe papa pasi makasi vuma bango vraiment epesi pasi pe mawa mama na mwana bakufi kaka boye na baperiode oyo ya fete nzoka nde mobali na ye selon bainformation tozwaki azali bongo na voyage tango akoyoka sango oyo ekosala eboni boy imagine na bino pe bandeko anti incendie boye te ezali kitoko te ata muke. Global Carpe Diem Service ezali ko faciliter obtention ya visa pour na kokende partout dans le monde basali pe ba promotion ebele. Bana ya Kinshasa, Lubumbashi, pe Congo Brazzaville, na masolo etali obtention, assistance, coaching, pe facilitation ya visa. Tala
Global Carpe Diem Service, bazali bien qualifié, peu structuré, na ba vacation internationale, na oyo etali, tourisme, pe éducation, bonne orientation, yaba démarche na bino. Orefaka kotanga na mikili ya poto, yaba que, ba bourse d'études et soponi ebele, na ba mboka lokola, Chypre, na $1950 ya pamba, dans 10 jours, coup sûr. Inscription ezali kosalema ya ofele kotanga na États-Unis d'Amérique na $2500 payable en deux tranches dans 30 jours ozwi visa na yo ba bourse d'études totale pour na Égypte ezali. Premièrement, je dis un grand merci à GCDS vraiment moni visa na nga pour la Chypre. Merci mingi na GCDS na nini ba fuyo ma visa na mai na kina pesi ba mo dossier lo milité pe na sio no benge bango ba no matupi ba ya ko awaza un coup inflamme pesi agence DGS merci na kwa sale ngai na mambo mukie na ngo mukie apesi na visa o ko na ipsa kibino awa isa ba GT na GCDS de Souka Masolo na Chypre. Le voyage GCDS pour l'obtention de visa pour les Chypre, on vous appelle toutes les années le juillet, tous les mois puissent venir à l'agence GCDS pour l'obtention de visa de Chypre. C'est réparti. Bino ba oyo bolela tourisme na ba mboka lokola Dubaï, Afrique du Sud, ba pays ya espace Schengen, et ba destination ebele awa ezali kopeta matata avec accueil pe orientation sur place na ba pays oyo kokomela. Global Carpe Diem Service asali méga promo pour la ba étude, tourisme, conférence pe baso médicaux na mboka ya Canada na $950 ya pamba oza mobimba. Wakanisi ya sili ta GCDS a na disposition na bino ba visa de travail pour na mboka ya Canada na $4000 ya pamba oza mobimba. Durée ya visa ezali kosala kaka 60 jours. Sur adresse Okokuta biso sur avenue Wakatingi numéro 166, référence croisement ya avenue Wakatingi na Wileri en face ya Kolu Fungula na commune ya Kinshasa oza mobimba. Boite na GCDS Colonel bienvenue Oazali Kokumbela la police na district ya Tchangu boyeba que akitaki na commune ya Kimbantseke po na kopanza ba marché pirate tout au long ya boulevard Espoir Ibandulu la 4K azalaki wana po na ko accompagner ba détails bolanda yango na commentaire ya Bondi Mvukulu. Na période ya ba fête ya fin de l'année, toyebi te soki ezalaka nini, po degré ya ba marché pirate esalamaka, ekoki même kopesa ona kanda. Awa, tozali bongo na commune ya Kimbantseke, précisément na Pascal, ndenge kaka bozali komona ba mama ba préféré na bango koteka awa na boulevard Lumumba, pe ekomi kosala mama na salete ya ndenge moko mukete. Na yango, la police ya district ya Tchangu, oyo ekuma makabongo epai ya colonel bienvenu, bakitaki awa kotala ndenge nini ba mama ba créer wenze en plein boulevard, oyo ezali risque makasi pona bango. Mbala moko colonel bienvenu, epesi ekanda abengi sergent. Sergent, oui mo colonel, yaka awa, memelanga ba mesa onyoso buka yango, boye mokondi, musala ebandi, ba bandi ko buka yango, ndenge kaka bozali komona mwana muninga mawate, almet ebimi batie yango moto ordre ekoti mamoko na nzela ekomi kitoko yoka communication. Papa biso na koloba nanga pe toyokaka te ata balakisi biso bisika kotekela toyoka te totekela nzela yango namoni bayotumba biloko wana mpo balekisi mindeni na bango bakomi oteka ntina nzela papa. Kinshasa ezali miroir ya République démocratique du Congo esengeli ezala propre kasi soki bobandi ko créer ba saleté pe ba marché pirate na boulevard Boye eza vraiment kitoko te soki bokoti na marché esala penza mbeloko te ezalaka nini boyebela. Pona kofete Noël pe bonane kitoko boyeba que Fondation Blanchard Logos mokolo le 25 décembre oyo akabola ki ba maman o bazali ba membre ya fondation na ye
biloko ya ndenge na ndenge ilikanaki ndenge nini botala lokola ka buzalaki. 25 décembre 2021, jour ya fête ya Noël, ya mbotama ya mwana ya Nzambe. Boyeba ke na motema boboto bolingo pe malamu oyo zalaka na yango. Pasteur Blanchard Logos Mizula, véritable mwana ya ngaba oyo bazali kobenga soso ya mboka, akangaki maboko te bipai oyo azali kovanda na mikili ya poto, akanisaki pe kofete ensemble na ba maman ya kati ya fondation na ye. Pona yango équipe ya coordination oyo ezali awa na République démocratique du Congo ezali kokumbama epai ya Cordon Hugues ekitaki inde awa na commune ya Ngaba pona kofete elongo na ba maman pe kotikela bango mwa koli. Tango bakomaki bayambamaki na ambiance ya kosakana te, ba maman déjà bazalaki keba déjà sur place ndenge bozali komona. Pe tango akomaki mbala moko mo ya bienvenue pe ya circonstance mwa liloba oyo utaki epai ya président Blanchard Logos bipai wapi atombelaki bango ba meilleur ve lamo pe akabolaki na bango mwa moke oyo abongisaki po libota elia mwa loso mwa soso mwa huile ezalaki bongo au rendez-vous. Ba maman batondisamaki na esengo ya kosakana te komona président na bango Blanchard Logos Muzila malgré mosika oyo azali à 10 000 km kasi abandi kulia na bango eloko oyo batu ebele batikala kosala te. Esengo ntsai koseka etondisamaki ya kosakana te pe communication esalemaki boye. Na sepel makasi na mokola Noël pona Pasteur Blanchard na sengi Nzambe atika ete a continuer kopesa ye oyo apesi na biso ba mama asungi lokola Nzambe afongoli ye motema pa afongoli loboko pona kopesa biso a continuer na kopesa biso pe to ko soutenir ye kino suka to pamboli ye kaka Nzamba mona ye abakisela ye mikolo tina 2023 to ko soutenir ye to pesi papa Blanchard merci po ebele ba mama to vandi awa toza komona te tosala nini na bano toza na mona maboko mais ayo kolongola biso mwa somi alongoli biso susi oyo tozalaki nango olamuki na ntongo ate eloko moko eza te me ye ayo kopesa biso bongo Nzambe oyo akanisa ye abotisa ebele epa na ye 2023 toza elongo na ye aza ye moko te aza na bamama tokosoutenir ye na sango okanisi esili ten kolongo wana équipe ya coordination ekitaki inde na centre orphelinat lisanga ya Kristu oyo zomi kaka na commune ya Ngaba bipai pe bakendaki ko déposer mwa loso mwa carton ya poulet na biloko ya ndenge na ndenge pona kolia pe komela na ba orphelin. Esengo etondaki makasi na mitema ya bana komona koli oyo Pasteur Blanchard Logos a réservaki pona bango jour ya fête ya Noël. Ah oui, boende ezalaka Pasteur Blanchard Logos Nzambe azala na yo pe apambula yo ebele. Poete rendez-vous ya bakinois pe ba Brazzaville ezalaka kaka moko bulu yeke. Elo ezala mote bulu yeke nde kindoki kati na nkolo. Mbote bana kin komona nga Eugène Pango Petit Jésus nazali molandi ya magazine Kin l'artiste motuna na nga lelo ezali boye mise en pied eza mutu akatala makolo to mutu atambola makolo mutu akatala makolo mise en pied mise en pied eza mutu akatala makolo to mutu atambola makolo mutu atambola makolo mise en pied. Merci. Mise en pied et mutu atambola makolo to mutu akatana makolo. Mise en pied ezali mutu ba pinir na musala. Yanga ba pesi mise en pied pour apema mwa muke. Nadasi. Mise en pied le bezani. Eza mutu ba pesi punition na musala. Ba pesi mise en pied. Mise en pied. Eza mutu atambola makolo to mutu akatana makolo. Mise en pied eza mutu atambola ka mutu ba zana makolo mais mise en pied eza mutu ba permission na ndako akene kovanda. Eza mutu abuka na makolo te atambola ka te mais ba permission kene kovanda na ndako.
okosala mosala te eza makambo ya mosala te so moto asalaka bapesi yo mise en pied kende kovanda na ndako mise en pied eza moto akatana makolo to moto atambola makolo mise en pied eza moto bapemisi na mosala ke apema nano na mosala akozonga nde mise en pied mise en pied ezali moto akatana makolo to moto atambola makolo moto ya mabiata mise en pied aza moto akatana mabiata mise en pied mise en pied eza moto akatana makolo to moto atambola makolo mise en pied c'est-à-dire autre chose à la ceux qui par exemple eloko moko boye autre ça de loko pour ça la discours ça on essaye autre on en marche on bien mise en pied yo poso ça da mise bon non na boni ça non eloko témoigner yebezate Kolo Bongselo, yo pour ça mise en pied. Bon, peut-être. Gourouye que Bliss ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître. Ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître. Boseki na banda kubokanga mi bapandi stylo na carnet. Comment bonne réponse bokanga pe bosimba yango malamu que mise en pied. Ezali kaka kopesa moto suspension après avoir kozwa bablam, c'est-à-dire qu'on vend disaye na ndaku na cadre ya musala après avoir commettre mbeba moko songolo pakala o ezali interdit na kati ya musala. Expression topemo wana yango babengi yango mise en pied. Na bandi bo comprendre pe bozu le son. To comme na suka ya présentation ya magazine Kin Lartus kasi tozali bongo na page rose oyo. Heureux mariage na couple Jacinda la foule ou azali bongo patriote pe résistant bakogisi 1 an ya mariage mokolo lelo nzambe azala na yo mingi na bougie moko oyo bo kokisi na kati ya libala couple Jacinda la foule patriote résistant 1 an ça se fête toza de cœur na yo Jacinda la heureux anniversaire de mariage, que du bonheur et longo na molonga na yo ba heureux anniversaire na bino couple Jacinda la awande na komi na suka. Merci pour la confiance et fidélité. Tout le monde na mikolo zali koya boete